aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela. Awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo ya bien po bomo na ka makambo ya boye bomo na ba Samantha Mushi bomo na ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Bon na oya ndeko Daniel eza na mwa nzembo na ye moko oya chuluba banda koyemba mingi na banda kolinga na ndenge banda kokanga wamabele chamwisha zogomba wanyi ipitilu wakamu nituye kwanga ni mukwamu Enya kwanga ni lele Binaya kwangwe na bwanga Eya na ndomba nzo Binaya kwangwe na maji Eya na ndomba fala Ani mufila dikenga Ya unga mikadi kwa Kariguri Yesu waniwe Dinga ngatano Mudita munja manu Pour na bakoronga na yebi na Luanda ya na ora ya yo et puis na tambulu da Afrika siko ya wonga na toni ya musesa na spécialité moko boye oyo yebi o sepelisa ko na korona oui spécialité on a sepelaka na bande ya timbre za habillement Quando tu canta pra meu Senhor Quando tu dança pra meu Jesus Quando tu dança pra meu Senhor Quando tu canta pra meu Senhor levanta fogo Opera agora Senhor Shalom, peuple de Dieu, partout à travers le monde, là où vous nous suivez, nous vous disons vraiment shalom et surtout soyez le bienvenu sur notre émission Plateau Merveille Mise la Gracieuse, dans notre chaîne Aime la Grâce TV. Place nous sommes au de la bisogma, parce que la force n'a bino, l'abonnement n'a bino, bisika nous sommes besoin de biso, to c'est la main, musala au besoin de la biso, ya ko s'abonner, ya ko commenter, ya ko aimer, ya ko partager. Vraiment, Nzambe amon abino. Donc, pour comprendre à chaque fois, ceux qui sont dans le plateau, nous vraiment côté à chaque fois, nous avons toujours invité. Alors, lelo, pensez na biso, maïle na biso, mais même biso, na benfika, bisika, oyo corps ou exercice spirituel et répétaka dans la français. Ils ont armée spirituelle, place est répétée, ils ont chorale, donc chorale, armée spirituelle. Il y a des conabito, il y a Marcelo, ils ont une équipe na mobimba, na bidana sima, bino mo bomi tuna oyango, baba mbila, to baza ya wapi, vous comprenez l'idéologie na bango, parce que ils ont un groupe moko ya munene, ils ont chorale moko boye, ils sont très efficaces et surtout à Luanda, ba osa musana bango kitoko. Là, je dis merci par sponsor officiel, il y a chaîne Aime la Grâce TV, le maître boss. Alors là, je dis merci, Nayo, yo c'était Nanga 100%, le cœur de sa femme, Zé Azaria Bapoma, le maître boss, le mannequin de la vie. Donc, on va dire maître, on va mannequin, pour taille plus l'argent, et ça la cam quoi. C'est Azar Yabapoma. Merci pour notre soutien. Là, je vois derrière la caméra Akapro, Mtassim Belabiso image. Donc, c'est une merveille, Abmara soin, Abmara bien carné, bon monde on a invité naïe. Donc, aux grâce il y a Akapro, Mtassim Belabiso image pour la réalisation mobimba. Donc, Mtassim Bango. Na coéquipé nanga imonke, Christopher. Donc, nos bisous place aux arts, combattant d'élite, na botika ngaite. Là, namoni Adama Domingos, l'homme luxueux. Namoni Penanga Mubongo, mon vieux Alexis Yamamoto, l'homme de chaleur.
Talakayo, donc mon vieux Nabiké, bon rétablissement. Et puis là, je vois Godard Eliko, le vrai parisien. Il y a une salle à Bisope Bolamo, Nakati à chaîne à M La Grâce TV. Donc, nous sommes à Bisope à la vrai parce que y est à côté à ma solo. Là, je dis merci, hein, spécialement merci à mon vieux Kungwati Sébastien. Donc, il y a une salle à Bisope Mikolo, hein. Na espace na ye ya bien na kimote ya malamu na ya zanango dans nyonso pembe o ya zanango donc grâce na ye nde bisika o toza ko réaliser ba émission mikolo yo eza vraiment na kase ya esplanade na ye donc bino obolinga koza mwa bopemi ya solo na présenter bino esika ya Kungwati Sébastien eza juste na Kimbangu donc derrière église kimbangiste esika wapi ba chambre ezali restaurant peu au lieu pour sepeli esika mwa propre aux appels bopemi donc na convidar bino nyonso place bokozama boya mako visiter cadre oya bien propre et kosala biso bolamu mingi. Alors pour ne pas monopoliser malobananga na ko senga pa ya akapo oya simbela biso image à côté biso nation to sola mana ba invité spécial onga na yambi parce que ça choral. Voilà, nous voici na kati ya chambre na biso vous comprendre que nazak mana choral Mobimba yoma Marcel. Il y a un représentant, leader Nabango, à qui j'ai dit shalom. Bonne santé. Tu es Ngola Sobatela. Na moni bino ndeto za mwa muke malili stress to nini kaka. Te malili te et makasi eza nango. Tellement que tozo travailler mingi. Nous autres réclamer mais makasi ezali. Makasi ezali. Mais na équipe Mobimba, tout va bien. Non, ça est bien. Mais vraiment, liboso la caméra parce que c'est toute la première fois où tu as vu na kata chaîne na biso ya M La Grâce TV, non c'est là au se présenter, aux appels quand même quand on s'est présenté, qu'on citer combo ya frère moko pour bayo kapé zuate pour na chorale na linga vraiment biso na sto bénéficier na grâce quoi, ils allaient que non toza ba égoïste non, biso na chaîne na biso M La Grâce, tu nga kozamba ba égoïste té, liboso la caméra, papa nango pe ko se présenter. Merci. Et à l'Ibosso, on a tondi Ngolo pour Ngolo à Pessibiso. On a tondi Maman Mireille pour l'invitation. Merci beaucoup. Combo Nanganaza, Papa Marcel ou Marcelo Mukendi. Denga Tususu, Babenga Kamsu, Babenga Marcelo, Susu Babenga Marcel, Nyon Suzanne Dengemoko. Naza Mokambia Chorale Armée Spirituelle, Oyo Wapi, Toza Elongo Awa, Bao Baza Simananga, l'ensemble de Chorale Armée Spirituelle. J'espère. Merci beaucoup. Donc, on va comprendre quand même que Koro est moins baumé, il a kit complet. Mais papa Marcelo, bête la biso quand même moi les solo parce que tout le monde a le Koro est excitant spirituel. Ce que tu dis que y a quand même beau. Et ça qui n'est ni pas beau banda beau fan ta structure. Oh yo, tu beaucoup à la niveau quand même bien habillé vous tout ça. Je vous félicite en tout cas. Et moi d'anika qui vous a organisé. Alors bête la biso moi les solo. Et banda qui n'est pas aux les canisi. Merci maman. Les canis oyo eyaki na bomotote. Eza inspiration. Je peux dire que ce que ça ezalaki loko ya bomoto par rapport à tant bandaki eloko ngo kino lelo tokokaki kozala te tozo continuer. Ah ouais. Loko ezalaki mokano éducation ya Nzambe. Ezali kambo j'espère na bandi ko simba micro na âge ya 12 ans. Do banda âge wana ya 12 ans tino lelo azotika micro te. Donc na bambula nyonso nakoki kotanga nakoki kosala commerce mais jamais nakoka kotika micro. Kino to se retrouver bisika boy na Luanda bisika totamboli tozaka na œuvre ya koyembela Nzambe kosangisa bato. Tango tokomi pe awa boye na Luanda kolonga lunda note pe awa. Et zalaki déjà na ba membre moko ya ba chorus zalaki na Lunda North. Zalaki pe na bande ko mususu awa. Oto zalaki na bango mpe séparé. Donc on a permettre ki tokoma bisika boye et pas boye. De toluki susu ko sangisa bande. Mais ce qui veut dire chorale les alaka déjà na kati déjà ezo tambola nanga bisika no sona zalaka. Mais soki kaka to vandi to kutani na batu to créer le susu to sangisi batu. Donc en bref c'est là que déjà le cambo na tambola na ngolo ko na charge. Donc ça na tana ko kiko définir tanto. Pour bandata âge à 11 kino lelo na yeba kate ko définir ta meza eloko ya ba mbulebele. Mbulebele c'est ça. Mais quand même binonos vous semble en église moko ou bien
pourtant mutaza na église mais boya aka ko sanga na cadre ka ya corps. Te toza na bato oyo bakozala 3-4 na église moko. Neti majorité ya bato ACK. Na kati na biso toza na bato ya ba église sous différentes. Donc toza un peu comme ça. Mais na musala na bino kitoko souvent banzembo nino boyemba parce que une fois na assista ki bino na event mort okendaki na zangu en tout cas musala ezala vraiment kitoko makasi mais c'est que par rapport ya banzembo na bino boyemba aka banzembo portugais ya chiluba et to ezala aka ba sorte nzembo ni bino bo proposer pas na biso ba peuple de Dieu to landa bino. En tout cas banzembo toyembaka presque banzembo selon minoko tozo dominer. Pe inspiration pe landaka ndengo zo dominer minoko. Donc toza na banzembo portugais, banzembo lingala, banzembo français, banzembo pe chiluba. Donc ça bon. Alors nayambi ma chorale surtout na plateau na ngala koki ozala égoïste été là na otike la bango vraiment moi morceau pour vous sentir que non nayambi vraiment chorale na plateau na nga. Alors papa Marcelo nzembo nini okoki ko proposer biso na en premier lieu pour ba sentir talent na bino. OK. En tout cas lokola eza moko ya titre ya album na biso tokolinga tobeto bana na nzembo portugais parce que yango nde petit titre ya album. Kombo na onini? Kombo album eza 10 assises de power. Ah ben aïe aïe aïe. Wow. Dans le power na power. Ouais moi comme ça aka proposer biso atotike la bango terrain hein. Donc baza mapo ouais eza monene bana musala kitoko totike la bango terrain ba meka ko s'exprimer na ba talent o eza kati na bango na moko tolanda. Biso nyonso bamba na yeso. Yeso. I love Jesus so much. Na 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 oh 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 na 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 oh 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 I love Jesus so much. I love Jesus so much. Yeah. You are the king of my life. King of my life. You are the king of my life. King of my life. Oh, na 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 na. Oh oh oh. Eu adoro Jesus pra sempre. Eu adoro Jesus pra sempre. Ele é tudo pra mim. Oh oh, tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Oh oh, tudo. Eu adoro. Eu adoro Jesus pra sempre. Eu adoro. Eu adoro Jesus pra sempre. Na 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 na. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo. Tudo pra mim. Ele é meu amor. Ele é tudo pra mim. Oh oh oh. Tudo pra mim. Eu adoro. Eu adoro. Oh oh. Eu adoro, Senhor. Ele é tudo pra mim, Senhor. Tudo pra mim. Ele é tudo pra mim nessa vida. Ai, 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 eu adoro. Eu adoro. Eu adoro o Senhor. Eu adoro. Não, 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 não. Ele é maravilhoso. Ele é tudo pra mim. Ele é bondoso. Tudo pra mim. Ah, o incomparável. Tudo pra mim. Senhor. Tudo pra mim. Jesus conseguiu salvar a minha vida. Jesus conseguiu me fazer feliz. Eu a devo, Jesus, Papa. Eu a devo esse homem. Eu a devo, Jesus, Papa. Ai, 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 eu adoro. Eu adoro.
Eu adoro o Senhor. Não, 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 não. Ah, eu te amo. Eu te adoro. Ah, eu te quero. Oh, 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 oh. Papa, oh, 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 oh. Ele é bondoso, oh, oh. Ele é bondoso. Ele é maravilhoso, oh, oh. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, 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 maravilhoso. Ai, ai, ele é bondoso, incomparável. Ai, 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 ai. Quem nunca acredita que Jesus cuida? Porque nunca descobriu a cuia que nos cuia quando estamos em Jesus que cuia. Ele é tudo, tudo, ele é tudo, ele é tudo, tudo, ele é tudo. Ele é tudo pra mim, oh, oh, é tudo pra mim, ele é tudo, oh, oh, ai, 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 ele é tudo, oh, 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 ai, ai, ele é tudo, oh, 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 ai, ele é tudo pra mim, ele é tudo, ai, ele é tudo pra mim, oh, 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 tudo pra mim. Ele é o Pai, Pai, Ele é o Pai. Ele é o Pai, Pai, Ele é o Pai. Ele é o Pai pra mim, oh, oh. É Pai pra mim, Ele é o Pai pra mim, oh, oh. Ai, 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 ai. Ele é o Pai, Ele é o Pai. Oh, 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 oh. O Senhor é o meu Pai, Ele é o Pai. Oh, 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 oh. Ele é o Pai. Ai, eu te amo, eu te amo, ai, eu te quero, oh, 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 oh. Ele é o amor, amore, ele é o amor, ele é o amor, amore, ele é o amor, ele é o amor pra mim, oh, oh, o amor pra mim, ele é o amor pra mim, oh, oh, ai, 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 ele é o amor, oh, 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 o Senhor é meu amor, não, 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 ai, eu te amo, eu te adoro, ai, eu te quero, oh, 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 is the power, power is the power, is the power, power is the power, Jesus is the power, I is the power, Jesus is the power, ay, 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 is the power, the power, I the power, the power, I the power, the power, I the power, the power, la 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 la, la 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 la, la 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 I Emmanuel, 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 I Emmanuel, 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 Emmanuel cura a minha doença, Emmanuel cura a minha doença, abençoa agora o meu negócio, abençoa agora a minha família, abençoa agora a nossa igreja, abençoa agora mamãe Mireia, la 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 la, hey,
Vraiment, merci beaucoup, Papa Nangai Marcel. On a vu que Babi Doudou Ndongala, l'homme tendancieux, on a vu que c'est Pelima, donc Babi Mobali a peine à charme, belé, à marque, à façon, à beauté, la liouana, donc Doudou Ndongala. Merci parce que il est passé Peli, na musala Oyo, Irma Marcel, le groupe, na Mobimba et Pessi Bisso. Donc, alors, Papa Nanga Marcelo, Yebisa Bissonano, par rapport à Jesus is the power. Et là, on est les matins qui ont un ango pour que on puisse à titre Faris à la paix. En plus, c'est en anglais. Quand on a besoin d'un mboka ya lusophone, pourquoi pour nous qui n'avons pas ça en portugais, mais on préfère qu'ils aient l'anglais. Bon, et ça, kaka kopona comme tel que, bon, c'est là qui part inspiration. Tant tout ça qu'on y est Zembo. To bandi na par adoration parce que zanze moko na partie adoration les autres ko pe na puissance moko ya net moi louange bon na koyemba y par inspiration donc maloba na y par inspiration moko to bandi ko développer mais to sentir que ngolo pe simo eloko bien parce que avec anglais et kozala na moi limite te ya compréhension donc ngolo il y ba ki na pesa ke le wana po communication ezali un peu pour na batebele. Et je parle à mon qui mon bac, même ça pour Angola. Pour Angola, pour ne pas battre français, pour l'ingala, mais peut-être à tabater à l'anglais, beaucoup de moi message. Mais bah ça a vu ça va bien corps ils allaient vraiment na efficacité ils allaient vraiment pouvoir mais quand même ils ont courage na yo former groupe oh je continue ko œuvrer débat balobaka est-ce que ça vraiment bon ou bien ils ont en réalité mususu oh yo lingi kotal sabiso lelo. Ok. En réalité, ndenge makambo wa korele banda. Ah oui. Abakuluto pe toyoka. J'espère que vous avez ba moi limite moko bo. Ah oui, effectivement. Korela yemba kana ba mabaya. Ayemba kana mo mulangi. Bon ba koki ko bouger te, ceux qui ba tiema boko sima, zembo banditi na suka bongo. Alors, c'était ça une logique. Alors, na OP et mataki biso na motem lokolo inspiration. J'espère que ça est logo to vandité que ton bébé soit ezalaki. Ou bien to critiquer ou ezalaki. Mais oh yé libiso par inspiration, tu trouver que Bible le bien absomme que ça na ba instrument nzamba poni. Donc quand David a définir ba instrument wana ba drum, ba cymbal tout ça, eza lokola ba instrument nzamba zo linga yo kama kelele. C'est ça. Le so qui se kokora les o yemba, ils ont boye ba instrument oyo. Surtout sentir que net tozo sala soustraction ya moi makambo. Donc il faut accompagner instrument pour te compléter souci à David penzamba yo kabi le te ko pesa moi couleur tout ça neti chorale ko ko célébrité donc l'inspiration est yaka jamais to ko inspiration adoration to bino to ko emba adoration te pour to za chorale de to meki ko créer moi le loco to bakisi moi to changer moi makambo donc ça na mama bina solo ndeko na makambo vedio baloke to ba mutwashi to mona ape ba mito chamomingi pa baluba est-ce que boda baluba quelque part. Et le groupe Nabiso, les agneaux sont balubaté. À Katiawa, nazana batetel, nazana ba Congo, nazana presque bikolo 4 en Nabiso. Donc c'est un peu ça. J'espère que et puis nazana bande Nabiso mususu bangala ba buka kapelo keto makasi. Donc c'est un peu ça. Ba mongo ba kolombo nda ouais. Donc oui ta pe mbonda pe. Mbonda pe et beta maka soki opportunité za. Mais par rapport à ndenge yo au côté na monde surtout ya ba chorale. Est-ce que au trouver ango au koki ko s'épanouir na ango ou bien ils appellent na ba bilo mususu so au côté na kati na ango. Biloko normalement toza obligé ko bakisa biloko. Parce que un bon artiste sinon ça na posa que au s'inspiraka atana nyonso te mena quelque chose ya moninga. Tant que peut lingo apporter quelque chose, il faut amener une marque à catalogue pour copier pour compléter. Donc on a autre salle na makambo choral, toujours que to bakisa mingi to changer. Bon, ce qui na ko zonga sima na choral na natim nango, choral na yimba adoration te. Donc adoration makambo wana donc ezaka ba voix ba note tout ça. Alors tomeki kozwa choral penza mais zo yimba adoration. Choral les autres respecter ba note ya ba instrument. Les autres yembe zo respecter ba métronome ya donc nyonso wana tozolo kaka ko bakisa nini pe ko kaki kozala me baninga ba chakite.
donc na sens wana. Mais yo mona no yekola musique ou bien ezalaka ndenge nzamba atiaki yo à cœur eloko wana ndo osalaki yango to olekaki na institut moko ya musique oyekoli ndo bandi mpe koinitie baninga bandeko baza na kati ya plateau na biso te nga naza produit ya tout est inspiré par le Saint-Esprit. Donc naza na nzela ya baoyo baza inspiré par le Saint-Esprit. Ya musique nzela baoyo baleki na nzela classe bamosusu bauti nano na inspiration bakomplete me nga justement kaka par l'inspiration nazwi temps ya kose forme te na ekole ya musique. Surtout dans le monde yango ndenge olobi oleki na yo quelque part te na ba institut te mais yebisa biso na kati ya inspiration na yo ya ba koro surtout parce que totali pe ba koro bikoro ezali alors par rapport ya ba koro wana o totangi kombo bien ekozala pe mosusu totangi pe kombo to ebite nani o azali ma source d'inspiration na yo so totali koro lobi ke koro nanga ekozala lokwa boye mais koleka ngo pe quand même. Oui, bon, naza penza pour ne pas être hypocrite. Na s'inspira penza na chorale te. Mais na linga chorale. Donc na linga déjà art wana do monde ya chorale. Zana bakulutu ba yembaka bandakoleka. Mais une fois on a koloba on a reconnaître que na sala te za par rapport à temps na bandaki ko composer banzembo ko yemba. Mais na tikalete ko finaliser na koma na niveau ya disque. Donc obimisa penza musala wana lokolo produit. Mais na bande mususu bazwa kinkolu ya osala pe ko bimisa musala. Mais na temps musala bango ze circuler na déjà na zape na ba misala mais dans les secrets. Mais na bat oyo ba marka kanga oyo na linga penza j'espère ndeko zana mukolo moko wa yembaka pe vocal mingi. Eza Daniel Kashala. Eza na oya s'inspiraka na EP Mardoché. Eza na ndeko moko oya dirigeant ya Bikoro. J'espère aza mutu moko yaka na moi eloko moko boy une marque na vocal. Donc le eyembeli wana donc markanga mingi. Mais non soit ne pesanga esemu. Et pesanga posa ya ko travailler mingi. Mais pour ne pas être un peu donc na s'inspirate mais na linga misala ya liboso o na mona o bando basala isa bana to koza mais ndeti na ba kombo o tutangi la biso ba papa Mardoché bande comme so tangi ba kombo et moi morceau mukie kokyo ye la yo en tête o yembela biso ya mukie kaka oyo yeba ke banzembo na bango bon et na oya ndeko Daniel ezana moi nzembo na ye moko oya chuluba banda ko yemba mingi na banda ko linga na ndenge banda ko kanga wamabelei samwe sadogomba wanyi ipitilu wakam netu ya kwanga ni mukwamu enga kwanga ni lewe bina ya kwanga na bwa eya na ndombanzo bina ya kwanga na maji eya na ndomba fala ani muvila dikenga ya wunga bikadi kwa karigori Yesu wani dinga ngatano mudita we donc wow vraiment ana banda kutayemo papa Daniel soka kinzembo et ça les cas ba frisson des peu bisona aka et ça biso ba frisson bon merci beaucoup papa Marcelo alors yebsaption na kasi ya Jesus is the power ils ont combien de titres Jesus the power ils ont 8 titres na 8 titres tous ont 3 titres à portiquer ils ont 3 titres à lingala ils ont 2 titres à chuluba donc dans ce sens siko ba ndete ba awa otenge biso ke no bwa na batete la bwa na ba Congo bwa pe na ba école mususu mais est-ce que baza ko s'adapter si facilement à chuluba oui baza ko s'adapter parce que en réalité koyemba esenga kaka te ko muto dominer munoko donc zana no kolinga déjà mélodie wana muto ko dominer nzembo ba yebi pe ayeba pe munoko tayebi pe ko dominer te na tant zo yemba donc difficulté ezate biso nyonso ya
Mais système nous ça là bango komelaka bango ba texte yango apopesi bango bien ezalaka na malobo zolakisa bango ka bongo bakangeli pe ka bongo. Te to sala la répétition, à partir de la répétition, nous sommes s'adapter. Et fait ya ko s'encadrer mingi, to zana alkambo ko komate. Répétition te pesinze mo pe muto abandi ko s'adapter. S'adapter. Wow. Mais na Luanda na yebi pe oyebi ko moko ba bengi timbre d'Afrique. Oui, il y a des bandes de thème. On a bandes de ça. Oui. Nini osepela na kati ya koro wana. En tout cas, pour na bakoro nga na yebi na Luanda, ya na oka ya yo et puis na timbre d'Afrique. Oui. Siko yango nga na tuni, ya mseza na spécialité moko boye oyo yebi osepelisa ko na koro wana. Oui, spécialité on a sepelaka na bande de thème ça habillement. Ah ben? Oui. Pour la art, oui, on est déjà domaine va dominer. Mais habillement, c'est précisément ma casse. Donc on va dominer dans le secteur où il faut applaudir. C'est précisément ma casse. Baza grand frère Nabino? Na musala tembre za grand frère. Que ba na âge to na combo tembre. Ba banda avant. Donc baza ba grand frère. Donc na musala na Luanda. Na ndenge déjà tout travailler, nous sommes des collègues. Mais na combo timbre na o déjà timbre ça là non, ce sont baza timbre za grand frère ya armée spirituelle. Les banderoko la Raymond, Papi, ce sont nos frères, ma collègues, on a toujours travaillé. Mais na yo mo pe otala ka mso mi lobela ke no mso bango baleki bino na oyemba. Bon et na tikana no kozwa temps il y a un sentiment où on est comparé misala na bisoté. Non, on est zalala. Oui, exact. Pour bien on poser ba corps. Si tu peux poser la Luanda awa et une fois na yebi na fiche na mona ba on va organiser ka événement na maman boy ba tia ko pe bino na kati. Na habite so na buki lokuta. Voilà. Alors na kati ya musala et ezala rapide. Au moni que non, malgré biso to za na biso ba invité, mais est-ce que ba ko le loko organiser l'eau na bango biso pe to beti koleka bango be bango ba beti koleka biso ezala rati po ye bango oye ba pe quand même ko sala comparaison wana mais ndenge penda yo mo penda vanda otala ko kuna bango na bino wa peleki te si le point ya organiser l'activité tant moto zo bongisa moi eloko pour présenter yo invité jamais koki ko dominer kolonda si situation ya organiser activité. Oui, on respecte. Dans l'activité, on a un support. On travaille plus que ça parce que 8 ans, il y a un alors, on a un sala donc on a tant à comparer. On a que sur la ville, on a donc on a tenter. Non, comprends donc, Marcel, on a dit que le prophète David Chico, Motonan Djambe, le prophète David Chico, Motonan Djambe, est moi à mobile. Avec sa émission de non, papa Marcel a les cartons d'Afrique, na maoyemba, c'est tout na maobino kolobate. Bon, eza avis artiste. Eza avis artiste. Puis avis artiste jamais na koki ko créer lango débat. So que eza vina ya moni bongo. Nous respecter la vie na yo mais la vie nanga ndenge na uti kolobake na tika lokozwa tant que comparer ma force na biso te donc c'est ça mais ce que comparer force c'était papa Marcelo et bandeni que non awanga na eraka et puis faut na améliorer on a bon ça yango ce que ça ka en comparaison te ndeni o yeba que non awa pa na biso to sala yango bien te il faut na sala ba forme boso na bande ko koma na 2 faut na bande ko koma na 4 o sala exercice wana ndeni. Oui, ils ont un sens où en tant qu'artiste, on peut faire autocritique et comprendre dans le local moto sali. Wana c'est normal moto ko est-ce que na ndenge tozokinde. Wana ya comme ka déjà to salaka. Mais ils ont part des choses na zo meka ko sala ke ko comparer donc honnête moi espace net comme ça. Net ko komisa bango bien ko komisa biso ke no biso nde donc na sens wana te mais na ko étudier ko comparer est-ce que na ndenge bazo sala tozo kata wana ya kotala o bango bazo sala pe ni mpe to ko bakisa mais pour na ko za sincère na sala que fort ya ko vendre les mingi musala ya moninga parce que ko créer un certain sentiment
nazalaka soki namoni mosala oyo eza bien na beti maboko na encouragé na continuer na oyo mpe tozosala. Merci beaucoup Nabima papa Marcel Nangi côté na polémique té bande ko nga tembo d'Africa veut dire malinga bilo mingi eza polémique té eza rara to lo bakara pour na musala o ezali ya Yesu ye o ya benga biso na kati ya musala o donc ekende liboso ha eza ndenga mavete na bike bosa la mazuwa té bokangela pe kanda té na linga bino nyoso mingi. Alors papa Marcel Yebisa biso organisation na binondeni est-ce que vous continuez à recruter ou bien nandenge ka boza boye groupe esuki ka boye to boana posa pe ya pe munene comme un groupe munene eza nango souhait ya un leader parce que zana bat oyo bayaka balekaka pe nandenge mabete soit à du voyage soit à salle de déplacement ya une province par une autre donc mais dans le moment où tu as travaillé, tu as pensé à temps accepter. Par rapport à ndenge déjà, tu imposer musala mutu mutu comme na niveau moko de ceux qui mutu ko ya to lingete kaza la différent na biso. Tu as devoir que nous to comme ça épée na niveau moko ko pesa retard. Mais vu déjà niveau to comme bunda que musala est comme déjà na finissage donc temps pensé à recruter exactement. Au moins que peut-être après musala, j'espère que jamais musalo ya nzambe bakanga porte que non il faut tozaka autant donc je ne crois pas donc au moins après mon sorti à album na biso mais yo mo comme to lingeza la ka mibali basi ba kota oui en réalité chorale ata ba clout na biso oyo babandaka makamongo je ne crois pas que na ba chorale oyo pe na yebi na ndenga mabete natikala omona te bandeko basi baza na kati la première des raisons la deuxième des raisons chorale eza ezaka neti mwa secteur moko eza na baexigence ebele donc moto ayembaka mpenza na chorale vocale akomaka na esprit moko neti ya soda aza un peu trop pressionné alors na bandeko na biso basi oyebi ke mwasi azalaka lokola mwana nsolo ya nzambe aza na bakaprese ebele bamindondo et puis la nature faut ka odozaka on supportaka ba donc moi c'est ça le la fololo donc tout ça vous en avez moins réserve alors ce qui est commun à niveau choral kuna séparation de la raté toke totiki toye donc na ba raison nyonso na bande na biso basi moi limite kozala entre temps pe na koyemba ba concentration mususu ko gange belé eza na bande ko basi na particularité zalaka mais nous sommes occupés pour se pulmoner pour pesa oyo chorale pe esenga dans le sens où on est salaka ke et chorale maintenir kaka sentiment wana ya masculin tout ça bien ok na kanisa ki bande ko recruter pe basi konga na ngana tia mutunga première personne na ngena na tia mo ibaya na ngai msina koko kape po ba bi mbongo pesa na ngo yo se ko tse que to perdre po koto to ça la posa na yo faut ça le penser na 9 fois pour babie kota aïe mais mungo mo za pona nkolo malgré no be ada pemba bon comprendre ka niveau na dona otuna mituna na be la pemba siko ya oyembe uta oh merci beaucoup papa Marcelo mais par rapport à événement organisé événement mo boité to ya déjà ko ngabe nga ko danza ngana na biki ba o mabalanda ngami ba componateur ma o danza ngana moi trop na moi ko ya o danza ngana moi mingi est-ce que bo bomise le biso événement mo boité ndeti boé passe quoi moi et là au moment où il y a une chose c'est pour la et na compte ya chorale tozana préparatif ya mois ya avril pe mais sinon tozana ba agenda auto ko répondre ko vit déjà tozana détermination en tant que batuya que 6e mois produit na chose est déjà disponible donc tozo concentrer l'énergie nyonso pour tout ça là sorti album alors bête la biso solo album kasi bo préparer ba maramunyo son ndenge nini botiango mo colonie sortie officielle ba modalité nini to propose ba CD botiango na ba disque plan drive na ba réseaux sociaux plateforme de téléchargement ndeni biso to propose album oyo ya Jesus is the power. OK na ba réalité tout ça na musala tozo sala pena j'espère qu'aura les yeux moi effort ya au sala part nango les ana producteur principalité et sinon tous agana ba partenaire ba volontaire oyo bien sûr azana volonté mais azana makokite ya
komema chorale na production c'est ça. sikoyo na partie ya production ya première activité ya sortie officielle toza na producteur oyo déjà wapi abandi déjà mabongisi ya makambo wana tout ça azaka ye moko te tozolinga mpe oyo epa kolinga acha maboko bien produire ka chorale parce que il est toujours possible à produire chorale akose pointer mais producteur toza na mabongisi oyo wapi toza na producteur na oyo toza eza favorable koloba eza ke 6e mois si Dieu levé toza na sortie officielle album mais avant 6e mois tokoteka déjà ba CD na biso loko toza déjà na ba église ebele bazo senga ebele bazo na patience te baya na bisika vente tokolekana na ba église totikeli bango toyeko benga ba baza na force ya koya na site ya vente publique basombi mais ce que tokosala grande concert ya liboso na une salle ya Kamam tropical soto sisi wana soki ngolo asungi susu ke apesi so makasi tokozala na Sina Africa après Sina Africa tokozala na Atlante donc toza na 3 sites déjà où eza na projet ya prestation ya sortie ya album. Papa Marcelo sambela na seka? Oui, sambela na seka. Mais awo skoy. Nangi okocha la polémique ya nate. Natunika. Oui. Awo skoy na Luanda tellement que toza na problème ya chorale ezokoka ko sambela dimanche te l'église. Ah ben? Un problème sérieux. Déjà peu problème que toko se trouver dimanche moko pour répondre à 3 4 églises. Alors, tu dois comprendre une chose. Oyo wapi nazo lukapeko bakisa na bande kona biso artiste. Na comprendre que un artiste azalaka ya une entité. Pour ceux qui Nathalie David na makamino sur David a sali pe a commis. Je ne trouve pas que école moko boy parti moko boy ba s'approprier misala David que non David a biso pe David a lobi que ngana za mutu ya soki Jérusalem biloko bongo. Donc David a tayembaki pe a commis pour tout un peuple. Donc un artiste en réalité tant que bimisa album ba o pe ba bimisa. Na tikala ko mona un artiste a teka album ka pona église bango to pona province na bango to mboka na bango. Donc artiste azo bimisa produit azo teka ngopona ba fanatique ya monde entier. Donc je comprends, je conclus que un artiste a quoi appartenir à l'église. Mais un individu, il faut appartenir à l'église, à la passé. Mais en tant qu'artiste, il faut quoi appartenir parce que vous en avez des limites. À des fois, l'église n'a pas une église fulante. Peut-être passer na bino za so ki ndenge nini te. Mais ceux qui ont déjà monté l'église fulante kaka uniquement en tant qu'artiste, ils en ont des limites. Mais c'est en tant qu'individu, en tant que mutu Marcel, dans une église nanga fulane. Mais en tant qu'artiste, naza artiste pour l'église du Christ. Je trouve que les ana ndenge penza chorale travail. Nous sommes une chorale pour l'œuvre du Christ, mais nous sommes des individus à l'église en banco différente. Merci beaucoup Papa Marcelo, mais quand même d'habitude na ba yembi nyonso balekaka na plateau na biso eza na mutuna moko rubrique to benga ngo eza rubrique moko ba côté la biso ba yembi ba yembi ba na problème sérieux pour ba infiltrer ba côté mingi surtout na na bi eza na bato mususu ba yebi na bango nzambe te ils n'ont jamais rencontré Dieu. Alors ba côté kana marambango hein pour ba se pensara bato nyonso pe batala bango to balanda ba. Alors, rubrique on est aboyé, au PC biso verset biblique moko, yo moko interprète, limbo liango. Ya choix na yo, ya préférence na yo, yo ebi o maîtrisera bien, juste pour na bana na nzambe que non, o la ça fait que non, tu es dedans et puis aux appels converti dans au bon la montée. OK. J'espère que verset biblique est belé na koki ko linga moko te. Elinga nyonso parce que nyonso sala kaka eloko moko. Mais nazaka na verset biblique oyo esepelisaka nga mingi eza ya Jean 14. Donc na bandaka texte wana banda Jean 14 verset premier nango ti na soka kata na 17. Donc na landaka discours ya Jésus na ba disciple na yo. Na Jean 14 eza lisolo ya Jésus entre la doute koluka koyeba Jésus azanani na récompense ya bato zolanda Jésus. Et c'est là qu'il débat entre Thomas et Jésus. Et c'est là qu'il débat entre Jésus et les disciples. Alors, il y a un certain discours. Mais dans le discours, quand Jésus a zobé, il y a un enlèvement.
assurer que si ceci n'était pas vrai, je ne pouvais pas vous le dire. Je m'en vais vers le Père. Et dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Là où je serai, vous y serez. Donc, abandi ko sere bangona no sur des inquiétudes zanga na mitema. Makambo so ezalaki ya solo te. Donc so ezalaki na ngoka kaliseki, na kokaki to ko betela bino. Bena bo moto a Jésus, azwa sere na d'abord avant discours na ye. Bondi melanga. Donc makambo eza vrai. Bisika nga nazo kende. Donc exercice ya kolongwa ko kende à Jésus, eza un acte pratique. Jésus a le baki bisika na ko kende bokozala. À un certain temps, Jésus a quitté d'un lieu vers un autre. Donc, à Longwe Mokili, à Matil Kolo. Donc, il a rempli Malobo Alobaki ke bisika na kokende bokozala. Alors, alobi nanda kwa tata nanga bisike kozala ebele. Alors, toujours revenir ici la foi. Yesu alobaki na ba disciples bazala ki sur place, mais il lance l'appel na ba o ba kondimela après ye. Parce que tika ke musala na ba yeko. Alors, message o alobaki kaka na ba o bazala ki sur place. Na ba onyo so ba ko ya kondimela après ye asakeli. Bandi make côté Jésus akendaki biso pe tokozala. Or écriture ezo assurer que mokilo tozolinga toza convier et ko disparaître. Alors quelque part nous serons dans un nouveau Jérusalem. Or na nouveau Jérusalem de bisika Jésus akendaki. Tango zo que ne pe na croix Jésus fait la même chose. Azo ebisa moyibi ke na ba poko moyibi ayibi arenya salama kambutu. Mais Jésus a fongolé moi a pesi penza moi kanyaka ne balobaka. Pas na poko lelo toza na Jérusalem. Donc azo que ndanga na ko bakisa ko assurer que non o endi melinga. Oise opportunité donc yo ko suka wate donc à compléter maloba wana lobaki na Jean 14 na croix alobaki wana azaki na croix a pesi bango théorie mais il fait une partie à pratique na croix na poko lelonga na yo donc bisika nani Thomas azalaki na ba 11 parce que na temps wana Judas azalaki souste na ba 11 na ba comprendre soki moyibi azwingolu c'est que maloba via ebisaki biso ke bisika kozala tokozala eza ya solo so moyibi o atamoloki na été ba die donc biso pe tokozala côté wana donc nga ntange mondi miskoyo maloba wana ya selaka nga makasi donc na santaka que ça ne sert à rien na kanye tout na mokili ndenge bible lobi ça ne sert à rien na zo tout ça na linga donc nyonso wana ekotika mais bolamu na kolingezani na bunda na yembe ndenge na zembe mais la vraie chose nazala que Jésus andimaka nazalaka adorateur na ye wana nazo kweba la moko na Jean 5 lobi que l'heure est venue où le Père veut les vrais adorateurs au besoin adorer en esprit et en vérité donc c'est un peu ça donc maloba wana ezalaka la base ya foi nanga donc na bunda pona un jour na rejoindre moyibi wana na rejoindre le Père les saints bisika Jésus à la kakibiso. Merci beaucoup, Papa Marcel. D'abord, comprendre maintenant à monter, vous sentir un discours c'est bien. À la guise de nos vidéos, donc, à mon pagan, à toi, à Bongola, ma monter. Alors, na l'été, on a peine attiré question. Oui. Na mis tout le monde à Katia, l'été, à Wana Lelo, Papa Marcel, à les sous-côté. Na n'engue aux anabana. Koro, au tika na mabo yana. Oui. Succession Yako, il y a leader Marcel Otika Ibayana. Oui, Jésus dans la capacité naie, akokaki kosala yango, apesaki héritage. Akabela qui était, mais apesi responsabilité na Pierre. Mais biso toza na ba limite ya bomoto. Bala mususu ko kanisaka à l'âge ya 50 ans, nde na ko koloba ke fulani yo kozala héritier to responsabilité kozala yo. Mais biloko wana créaka pe bitumba Satan peut créer ba moi sentiment mais un secret ya l'idée ezaka na motema. Mais sinon natalaka. Na yebi ke ndenge toza boyo. En tout cas, ezana batu oyo bon na koki koloba pe yango ezana batu oyo na format depuis âge ngana bandi oyo na 11 ans. Na bandi ko kamba pe na groupe ba jeune église na 14 ans ba komo cha biso ba jeune moko bo. Mais nazana koriso na recruter na âge ya 11 ans. Ye depuis âge ya 11 ans tikala kolongwa pembeni na ngata. Lelo aza kavesi ya groupe aza James oyo aza a. Okay. Bendenga za boya zo kamba pe une certaine bande moko ya bayi.
azana ba capacité déjà ebele a forma rapide à part rien eza susu na choriste oyo na critère nyonso wana ezani par rapport à tant moto atikali pembeni na leader azoyekola mingi azoimite leader azobakisa pe eloko mosusu azosinspire na leader eza na moko mpe oyo azwi mpe ngolo wana yake alage soki ya 13 ans abandi mpe kozala wana parce que soki nalobi formation wana eza intimidation discipline nyonso eza mpe ndeko aza awa oyo tolobaka binaka mingi ndeko honore donc aza wana nalobi par rapport ya temps na oyo napesi bango donc naza sire mpo ezalaka na bata moko nazwi déplacement nazwi voyage mosentir ke groupe ezali na baactivité bazoyemba ozosentir absence ya leader te donc bato wana na parmi bato wana oyo James na honore baza na capacité wana mais lingi koloba te ke le reste baza na capacité te mais na oyo le reste bazolakise déjà ça me prouve que ceux qui bazwi lisusu temps moi ndambu lokola baninga j'espère que chorale kozala bango nyonso baprofessionnel lokolo babongo. Merci beaucoup. Comment les gars vont mettre ma peau on veut dire un exact hein bon moi baza d'accord na leader na bango mais papa Marcel alors pesa moi quelques salons on va contact na yo parce que moi aussi que y a no plateau na bike bo binisa ba na nzambe bo binisa pena énergie nyonso opoza na mo dans le ventre de bo ça ngalo wa lobby yeso ozonga bia o me my business donc lobby to okay na biso les lobby dire il lo kwasuka to pesa alors on a reporté déjà on peut ça numéro de contact on va au nyonso ba oluka na ba activité na bango boya quand même ko prester na habité na ba mariage anniversaire donc nyonso oyo bana nzambe eza pe na moto mosusu amuso a se perdu na likabo o nzambe ya kotika na bino ala posa pe ata moi 10 francs na ye wana moi 10 kwanza na ye wana isunga musala na bino numéro téléphone puis ndenge ni bango ko swa bino. OK. En tout cas, merci encore une fois maman Mireille pour l'opportunité. Na pesi sous mbote na bana na nzambe partout sans séparation. Aza ko beta sete ko lobanga ndeko na bino Marcelo to Marcel na lingaka te nazala na appartenir koreli appartenir une entité toza disponible pour na église du Christ dans le monde entier. Alors contact na biso awa na Luanda eza plus 244 oui 939 43 55 72. Donc on bakisi code na biso ya awa biso ya groupe eza kaka soko komikaka choral exercice spirituel okokota site na biso ata na YouTube soko komi la même chose okoti groupe na biso mais par rapport à conseil to disposer mingi biloko ebele te na compte na biso na biloko mike peut-être soko okoti na compte YouTube okuta mwa biloko mike mais d'ici là ekotonda on soko linga banda kwa bachar ko zeloko donc vous allez être disponible dans peu de temps. Alors quelques shalom moi ba mbote oui na pesina no mbote na église mobimba ya mokili mobimba partout mes frères chrétiens de partout du monde na pesi mbote na tous les collègues artistes particulièrement bandeko ba choristes ba kambia ba chorale na zongi surtout na particularité na pesi mbote na l'écran maestro Olivier inspiration à Batebelepe et le grand frère Daniel Kachala na pesi mbote na pasteur Mardoché Kachala ACK Termis na pesi mbote to sola kami mekombo ki magana leader ya Bikoro na pesi mbote na Emile Banza na pesi mbote na ndeko Raymond mokambi ya Choral Timbre d'Afrique na ndeko Papi na pesi mbote na ndeko pasteur David Chico na pesi mbote na ba force union c'est appui ya groupe na biso oya awa mama tete prophète Joël Chico na pesi mbote na le marshal prophète Miezi notre papa ici azape force moko ya groupe na biso na pesi mbote na le grand prophète Serge kuna na nani Mulembo na pesi mbote na prophète nani Joël na pesi mbote na prophète na hospital de fait nani Eliseo na prophète Bishop Carlos en tout cas boza ebele na kokite ko pesa batunyo sombote mais na kombo Christ vraiment
toza na bino na motema na nyonso bosalaka botika groupe oyo te groupe oyo ya liboso confiance ya biso eza nzambe mais ya mibale eza bino oyo nano bolakisaka Karine baconseil bapriere baappui financier toza mpenza disponible na posa baappui na bino na niveau nyonso po œuvre oyo et atteindre dimension oyo nzambe destiné pour ekoma. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Papa Marcel. On avait un autre qui est venu au plateau. Quand on a dit que Bino, on a dit que c'est déjà du Putanato. Kanga déjà dans le quai pour m'envoyer au banda. On dit qu'il y a la chaleur, alors moi je dis déjà merci. La Bino, vous avez dit que Hollanda, Bisso, on a quatre émissions, on a Bisso, à plateau merveille, mise la gracieuse. Donc on a tiqué du nom Papa Marcel. Là je dis merci. Et puis il y a Kijoloussa, la archibishop. On a Moni Bongo, japonais occulte le potentiel. Nakati à Lyon, le Papa Lange. La madame, gros bisous. On a toujours Wana pour la Kolanda Bisso. On a pensé peut-être le Grand Réal, Nakati à Paris. Aristote Mbonda. Aristote Mbonda à Paris, le Grand Réal. Gros bisous à toi mon pote, nalinga ko mingi donc zala kawana video okima biso te na moni pe bongo 3 fois des ballons Christian Keyo babiso ka bambio lokolo fozo ka po lokolo ya muke mwa mulai mbote na yo ngoyo na moni pe bongo Maria Moke na John libota mobima ya moke na linga bino mingi donc bozala wana juste pour na soutenir nga je vois toute ma famille Miezi na linga bino mingi Carmel à la métisse noire Ismaël le jeune de la famille na moni maba Mireille bino ne se boza ebele na linga bino mingi bozala wana kaka boza pete pour na kosunga vraiment eloko etombwama maître Valdo Bahati na kati ya Canada le Canadien pur Maître Valdo Bahati, il n'est pas mon amoni wana azawana ma osa msala kitoko kaka na kaza ko pesa biso ba force. Alors on a tikibino na notre frère Marcel on a choral mobimba ya armée spirituelle ba se pesa bino na mukola lelo balonga bino ba stress nyonso bozala ngo ya coronavirus boko ngona ke corona na ngo lo tena maladi et si la izoleka. Alors ndeko na Marcel on a tikibino plateau bosaka nango bosisa bana nzambe nyonso stress na mukola lelo. Merci. Au revoir dans la tikibino là notre papa. Vamos subir mais pouquinho. Agora queremos mais subir, mas fica ligado porque a mensagem quer dizer que tudo que nós temos, sucesso, a alegria, o talento, o poder, pertence ao Senhor. Então, se tu acreditas que tudo que tu tens é do Senhor, acompanhe essa mensagem. Acompanha. Irmã, me diga a verdade, quem que salvou a sua vida, amor? O meu Senhor, o Senhor Jesus. Irmã, me diga a verdade, quem que curou a sua doença? O meu Senhor, o Senhor Jesus. Mamãe, mirei, me diga a verdade, quem que te deu o talento que tu tens? O meu Senhor, o Senhor Jesus. Mamãe, mirei, me diga a verdade, quem que te deu essa graça que tu tens? O meu Senhor, o Senhor. Então tudo pra mim, tudo pra mim. Depende dele. O Senhor é a minha vida. Nas suas mãos, opera Jesus na minha vida. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me na minha paz. Muda a cor da minha vida. Olha como estou chorando. Maravilhoso, meu Senhor. Abraça-me, me dá minha paz, a minha paz. Então me diga a verdade, quem que te deu empresa que tu tens? O meu Senhor, o Senhor Jesus. O casal, me diga a verdade, quem que te deu o casamento que tu tens? O meu Senhor, o Senhor Jesus. O cantor, me diga a verdade, quem que te deu o talento que tu tens? O meu Senhor, o Senhor. Então tudo pra mim, tudo pra mim. Depende dele. O Senhor é a minha vida. Na sua mão. Não. Opera agora, Jesus. A minha vida. Abraça-me.
Abraça-me, Senhor. Abraça-me na minha paz. Muda agora a minha vida. Olha como estou chorando. Maravilhoso, meu Senhor. Abraça-me na minha paz. Fica comigo, meu Pai. Olha como estou tremendo. Papá, Abraça-me na minha paz. Na minha paz. Milagre minha vida. Opera agora, Senhor. Opera agora, Senhor. Milagre minha vida. Opera agora, Senhor. Opera agora, Senhor. Tamo avançar. 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 Milagre a minha vida. Jesus de Tamikuya, Jesus de Tamikuya. Quando tu canta pra meu Senhor, quando tu dança pra meu Jesus, quando tu dança pra meu Senhor, quando tu canta pra meu Senhor, levanta fogo, levanta fogo, levanta fogo, levanta fogo, levanta fogo, levanta fogo, manda, 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 ei, lado direito, levanta fogo, levanta fogo, levanta fogo, levanta fogo, manda, 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 eis, lado esquerdo, levanta fogo, levanta fogo, levanta fogo, levanta fogo, manda, 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 ei, abraça Jesus, Jesus, abraça o Senhor, Senhor, senta com Jesus, senta com o Senhor, descansa com Jesus, descansa com Jesus, levanta com Jesus, agora anda com Ele, 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 Anda com Jesus. Bomba. Agora vamos queimar, agora vamos queimar, segura nas suas mãos, segura nas suas mãos, lança, 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 lança. Agora vamos queimar, agora vamos queimar, segura nas suas mãos, segura nas suas mãos, lança, 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 lança. Agora vamos queimar, segura nas suas mãos, segura nas suas mãos, lança, 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 lança. Hoje, Satanás vai se arrepender. Hoje, Satanás vai se arrepender. Hoje, Quimbandeiro vai se arrepender. Hoje, Satanás vai se arrepender. E hoje,
Fofokare basare pende. Iwoje wosh. Invejosa basare pende. Iwoje wosh. Makumbere basare pende. Ah woje wo. Yelelele. 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 Pizza, 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 pizza doença, pizza, pizza doença, pizza, Kimbandeiro, pizza, da família, pizza, Kimbandeiro, pizza, da igreja, pizza, Dubai, pizza, do negócio, pizza, 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 agora, pizza, agora, pizza, sai, 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 a doença, a doença, a coronavírus, Zamboyo, kotiga ngate, Zamboyo, kobwaka ngate, Zamboyo, kotiga ngate, yelelele, Zamboyo, kobwaka ngate, Zamboyo, bolo suna kimele wapi, ngayina batama wapi, mwagele botaringa banzube, ngayina batama wapi, nabaoyo bazalaka baninga. Lelo yo bakomi bangu na Yesu. Nakimele wapi? Nakimele na tolo na yo. Koti kangate wo. Wo 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 wo. Hey Zamboyo yo yo. Koba kangate. Yaka nangambo nanga. Yo lo lo lo. Le 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 le. Koba kangate. Zamboyo. Ebele toza tambola na bango. Tozale na bango longo. Bilamba toka beli bango, atabasi tobalela bango. Katimitema na bango tondi na poto poto, balingi katogufa, pwasi mabaya kowelela, biloko toluka na pasi nzamba mokeni nde bololo. Zamboyo, Zamboyo, wawakamate, Zamboyo, wawakamate, Zamboyo, wawakamate. Saga kayo baza yebele kutanga kasi miteme linga kayo ezamuke kotanga yango kolanga kabatute bawoyo babetela kama bongo yo nekala zambe yende bayebi mite ya batu maramwe Zamboyo kotika ngate Zamboyo yo Zamboyo kobata ngate Zamboyo ngate Zamboyo Pinzoli nanga Yesu baninga bazobeta maboko tango nga nazokufela libale linge kufa Nzambe bayeba kotisi moto yawe nana kotalanga na misoma wa bobele yokota makambo nanga Zamboyo yo Zamboyo 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 kotiga ngate Zamboyo kobwaka ngate Tayo bakolonga yo jambe